rivière na biso oyo euti na Angola. Tozana no wapi? Tozana na chute des Zongo na ngambo ya Matanda. Tozana rivière Inkisi. Rivière oyo euti na Angola eke boka na fleuve Congo. La rivière na biso oyo tozana 3 barrages électriques. Premier barrage ya Tsanga, deuxième barrage ya Zongo 1, troisième ya Zongo 2. Akiko boka na rivière Inkisi. Chute oyo na kishit eloko ya mabe ekoyaka te. Soit mutu akwei na mai, soit likasa ekoyaka kuna na chute. Eza na canal moko boye o biloko wana ya mabe ekendaka ti na chute kuna. Nani asala canal wana? Bo canal wana eza nzambe moye mutu akrea canal wana na lolenge na ye. Do eloko ya mabe koleka te na chute. Ekoyi koleka te. Teke soit ndenge nini ekoyi koleka te. Fekele na canal nango ekendaka. Canal nango yango oyo oyo ekendaka ba biloko wana. La période ya msuba mule zo beta canal oyo nyonso tu ezaka kusipa na sa mai. Biloko wana kokufa ekoti boye ti egesanga na kuna na se. Et donc comment na se kuna pe na kolaksa esika biloko wana ekitela.